Tambola na mokili omona makambu kasi yaka na République démocratique du Congo omona bongo bikamwa ya makambu ezanga kate na Congo toko baluka boye tozonga boye makambu kaka ba pasteur basali boye tolali tolamuki likambu mususu ebimi guerre ebandi entre confrères na biso Gilles ya Sagesse Télévision na Mosali na Nzambe Moïse Kasongo bali kowela nini bango mba bazalaki na contrat ya Diremoko indéterminé. Il paraît, il fallait que Moïse Kasongo afutaka la Sagesse Télévision $850. Est-ce que abandé ko fute yango to abandé ko fute yango te contrat yango abandé ki mukoloni ba bikaka na mois d'août aussi koyo ba beba nini likambu ba beba ni est-ce que likambu ya voyage oya kokenda Angola et raté to makambu mususu yango to ko développer encore na émission et ozali radio lokolo ya toyaka awa pembe na pembe ko branche ko changer zalaka na chaîne awa po vérité ko bima awa po éclaircissement il faut et salem bino batu bolinga kotambola bongo na ba chaussure na kati ya ndako yeba ke ba cancer mususu to belaka maladie mususu to belaka e utaka bongo na chaussure ndenge botambola ba chaussure na ndako otambola na chaussure libanda unati mabele ba microbe ko tango koniata na kati ya ndako soki ndeko leki makulungulu wana bana babeba leki maladie mususu zo utesika to zoyeba teneni njoka na ba chaussure ndeko oyo a expliquer. Voici pourquoi vous devez absolument arrêter de porter vos chaussures à l'intérieur de la maison. Il y a une étude qui est sortie qui montre que c'est très mauvais. 90 à 99% des substances qui se trouvent sur votre chaussure vont être transférées sur le sol, sur le carrelage. Et ensuite, votre animal de compagnie, votre enfant qui marche à quatre pattes ou tout simplement vous qui marchez avec vos chaussettes ou pieds nus, vous allez transférer ces substances sur votre lit, sur votre canapé. Toke de bongo na Congo Brazzaville pa yapi ba kanginde ko oyo azali ko ramasser bongo ba capote akenda kote kayango et pas ba homme spirituel yaya yos ba préservatif na yo osaelaka obwaka ka wapi talande ko oyo ndenga ali ko lokota ba préservatif po akende koteka okoloba o vina ngai bonga kate ngai ba pasteur ba sambela ba lemba ba lianga ba mbongo ba lemba yo moko ozambala ya vina yo obwaka ka préservatif wapi ndeko alokoti ake ko pesa ba homme spirituel pour ba kanga ba chance ya batu ya juna mbongo mais yo oyo bateki ya yo inonsa kuto yebite pasie yango to kozonga pene mission lelo beteni betu ke bag ni wapi tumaga kati mabuta mao kati te mategele ba obebe responsable ga benana mbongo jiba ko fuchiro hotel go chizaza go ganga chini salo chako ko tote kwa bime bibi bantu chini salo chama chini sala ga ni bigo anu ko totege ni bigo anu ko tote muni tet ni tota no kona je teka go ba bet ba bonga bashiri mwado produire non kelechi balobaka lokuta eyaka na sincère vérité eyaka na escalier ti bongo ekomaka sika boyeto ebike ba vérité oyo caché sur Rwanda e bande kobima nzoka nde ba opposant nyonso tout ba diaspora ya Rwanda ba telemi ba ali kolela ba ali ko traquer bango mutu moko te akoloba o bango nyonso tout à laquelle ba yoka oui ba se révolter ba BBC Afrique va faire l'enquête na bango ba moni surtout en Afrique du Sud tala commerce qui va prêter sûrement au obéir na maloba oyo gouvernement nga ko loba soko ka le contraire ba ko pendre yo ba vérité ba ni ko bima pona Rwanda yaya to fungo na miso. Une vidéo fuitée d'un rassemblement à l'ambassade du Rwanda à Londres. Des membres de la diaspora doivent prêter serment au parti au pouvoir au Rwanda, promettant de le soutenir jusqu'à la mort. Si je trahis le parti, entonne-t-il, je serai puni par pendaison. L'ambassade nous a assuré que personne n'avait été forcé de venir. Mais une personne dans la vidéo dit avoir été là sous la contrainte. D'autres confirment. Soit vous acceptez, soit vous êtes un ennemi. C'est noir ou blanc. Pas de neutralité? Aucune. Un gouvernement qui veut le contrôle de tous les aspects de la vie des citoyens rwandais. Même dans la diaspora? Même dans la diaspora. Radio Collective Fiston, tous s'abonner massivement.
l'idée. Kinshasa yokela ngai eloko oyo di bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko ti ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi mbote na bino bandeko balandi ya radio de télévision bisika nyos to bozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kutanaka pona kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek to kutani na après-midi lelo ya pona to solo la ya solo c'est kambo ezali ba arrange ka ya famille esika oyo problème ezali c'est que solution pe ezali esika batu bazali problème ezanga kate ba problème ko me ndenge na ndenge kasi to ko solution makambo ute koleka awa epa ya mosali na nzambe ba meko etambole keyiti esili moko sika to fandi bitala mukiboye makambo ebimi susu epa ya mosali na nzambe nani Moïse Kasongo abebani na collaborateur na ye nani Gilles oya Sagesse Télévision confrère na biso baswani nini to monaka Moïse alekaka bongo na Sagesse Télévision batunaka ye ba question to mona rutu ba efata ba prophétie e bimaka na Sagesse Télévision alusunga prophète pasteur Mosakoli Moïse Kasongo kasi tomonaka makamebele kaka wana tomonaka air moko soki ba beng na telefone ya Moïse Kasongo prophète yemoko mikolo abi akomi boxer azalaka nzoka pe boxer okomona ako détailler osa esika boye olati boye osongolo boye kasi soki ba bengi na téléphone ya ndeko Gilles Sagesse Télévision tout le monde a un peu différent ouais ça constat auto sali ba accusation pour na prophète Moïse Kasongo ezwami ebele est-ce que azali ndengo wana to azali ndengo wana sikawe bazalaki na contrat ba futa maka $850 par mois
contraire bandaki na mois d'août toyebi yango totalaki yango déjà siko babeba nini quelle est la raison principale toyoki ndenge ndeko Gilles alobi tokotela oyo kamera communauté toyeba est-ce que raison ngo ezali wana to ezali raison mususu pour la radio lokoli ya to kaka pembe na pembe avant toloba tout ça na banquette biso to finira dans le passé c'est quoi la solution c'est quoi la source ko ça makambo biso to ça conséquence donc oyo malakata ba bokono. Oui, c'est vrai. Pour moni mutabeli malaria bimbi. Qu'est-ce qui a provoqué malaria biso kota na kati ba beba ni nini. Ba beba ni nini. Maintenant to communauté ya motoko mawana tika to développer moi 2-3 titres au moment na sommaire et bongo tozonga. Ndeng obo message ba chaque fois ya soki okoti et loko ya liboso yo soki osali abonné merci. Soki mba liboso otala biso to kosenga na yo o s'abonner. Soki o s'abonner ko bosa na te ko fina bongo cloche ya notification pona orataka ba programme na biso ata soki mukete. Ngai babenga kangai fiston pelende tata ya Sedek. Ya tokota to partager parce que on va en finir makambo soki ba tozali biso awa tozalaka parti prité tozalaka au milieu du village pour la radio lokole pembe na pembe ya tokota makambo basali na nzambe te tokota makambo politique te mais soki makambo tomoni ke elingo ta nungu to yaka to éclairci to lobby et puis to leki to tie pembe biso objectif awa na radio lokole pour ça pembe na pembe esika ndeko koyaki pona yo koyate lelo oyo ekoyeli ndeko Moïse Katsongo prophète ambengi boxeur na confrère na biso Gilles juge ya Sagesse télévision lobi ko sala mutu songolo yango wana to silisa likambo sikoyo avant ekoyela bandeko mususu te c'est que bien voilà. Grand merci à Michael Josh, notre sponsor officiel qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, sponsor Mokokara Oyo, l'homme du moment. Griffe du moment. Ya bana mboka Michael Josh, bola taraba Baltini, bola taraba Versace, bola taraba Gucci, bola taraba Yaya. Est-ce que ça na Michael Josh ya mwana mboka to supporter. Kota na site ya Michael Josh pour na article moko yaya ba sapatu, ba lunettes, so mon lunettes o da webi yango déjà Michael Josh to zongela yango so eza Michael Josh, lunettes na ressort. Vous comprendre? Montre Michael Josh, nyoso telemboy Michael Josh yaya nyoso tout pour la ta confort ma propre moi site mobali kota na site ya Michael Josh na ba soulier au cause la dessus soko linga radio lokole olinga pa fiston Michael Josh esali wana visiter site wana po o sala commande o sali commande yaya ba koya nango ti esika adresse ozalaka oza na Europe oza na Afrique oza na Amérique na Asie na Océanie ba koya kotikela yo te c'est que bien voilà et puis si tu wana sana ba langue nyonso to ozala l'aise otanga article moko na moko oyo lingi tanga la langue o lingi. Vous comprenez? C'est que bien. Bino bato bokenda rappel qui ça ya ya okenda qui ça et qui ça et la la kabongo na Genesis Hotel pour Genesis Hotel yango nde mankambo. Vous comprenez? C'est que bien. Tokenda nango ndengo wana. Yaya anti-poison ezali. Au lieu de vacances na Kinshasa, attaque de vacances te yaya. Toujours s'approcher de la festivité, ba fête za kili, ba mariage kili, ba anniversaire. Est-ce que yo osa déjà blindé? On a eu témoignage à maman hein. Ba ndika ki yango na kisasa heureusement avec déjà mbuma na ye yo zapi hâtez-vous benga ba pesa au numéro ozo mbuma na yo ya anti poisson déjà ozo la safe mbuma moko 6 mois ya garantie dembuma 12 mois ya garantie ozanga o raté a mitalio otoloba kité tolobi yaya ba maladie mstobelaka o infection abeli infection bébé infection mwana boto zo rango ndenge to yeba raté o na laki ninte tala olataka nini tolati soulier olati sapatu ozaki na mutuka mokitaki na mabelo tamboli sapatu na sena ngo oniati ba urine ya mutu mususu ekauka déjà oniati biloko ya ndenge na ndenge ba ntango okota na la kutango yo tambola ozoko tika yango na tapis ozoko tika yango peut-être na ciment na pavement na carreau oyebite olongoli siko sapatu tiewa tango kokita makolongulu po mingi mina ndako tambola makolongulu otamboli makolongulu tout ça na bébé ya 4 pattes azo tambola okomona tanga yo natawana ba infection ezokota ye plus tard et causer maladie onoko ndoki ona vu maladie ndenge nini te eza sapatu yo moko ignorance soki oye ozalaka mingi ba biza bien mingi avant kota na ndako longola sapatu na yo ke osimbi ngona maboko otemba mongo na ndako ke okota ngota tanga na sapatu nengwana ebendaka maladie ngaba na lobité awa na radio lokolo sala effort yaya to ya kabino sur tous les plans pour tout ça tout kitoko pour santé za kitoko te c'est que bien landandeko.
Voici pourquoi vous devez absolument arrêter de porter vos chaussures à l'intérieur de la maison. Il y a une étude qui est sortie qui montre que c'est très mauvais. 90 à 99% des substances qui se trouvent sur votre chaussure vont être transférées sur le sol, sur le carrelage. Et ensuite, votre animal de compagnie, votre enfant qui marche à quatre pattes ou tout simplement vous qui marchez avec vos chaussettes ou pieds nus, vous allez transférer ces substances sur votre lit, sur votre canapé. Ils ont analysé ce que présentaient les semelles de chaussures portées en extérieur. Premièrement, ils ont trouvé énormément de substances toxiques et de substances cancérigènes. C'est notamment dû aux particules de goudron qui se retrouvent sur votre semelle. Ils ont aussi retrouvé des substances chimiques, des perturbateurs endocriniens. En plus de ça, vous ne le voyez pas, mais vous marchez très régulièrement sur des selles et sur des urines séchées. Et ces selles d'animaux, de chiens, de rats vont se retrouver à l'intérieur de votre maison, sur votre canapé, dans votre lit, voire même dans votre bouche. Il y a en plus des substances cancérigènes dues aux mégots de cigarettes qui sont jetés par terre. Bref, enlevez vos chaussures lorsque vous rentrez à la maison et n'ayez pas honte de dire à vos invités d'enlever leurs chaussures. tokende sika boye na Congo Brazzaville epai wapi yaya tomoni esami na Congo Brazzaville kasi nalobaka chaque fois likambo ekosalama na Congo Brazzaville me bato ya Kinshasa boyebelaka vision bato ya Gabon ya Angola boyebelaka vision yaya bato ebele baso ba malédiction na vie na bango vie ebongaka te okokanga noko ndoki papa ndoki mama ndoki bandeko ndoki or yo moko mitali vie na yo te bandeko o balinga kokena na kishinga mpemba ba flamengo est-ce que komi o basayela ba préservatif yaya obaka yango wapi o conservera ngo ndenge nini obaka ngo na fulu obaka ngo wapi okenaka nango sika nini okoyeba ti yo innocent mo woi tala ndeko oyo bakangi ye ndeko ayiko lokota ba préservatif oyo akutu ya basayela kala azoko zwango pe na nzete azoko tesika moko akende koteka yango epa ba chef spirituel yaya batuni epa ekoloba akoloba la kilari très bien ya soko ka kilari okoka makambo azoloba soko ka kilari te ngana azo interpréter le yo azoko kende koteka ngo ye taliete yo soko tikaki ba semence na la kati ya préservatif wana obwaki na yo akokende atekeli bango ya komona vie na yo zo bonga te pona nini ozoko yeba te onga na comprendre te ba na komona poto na vie na nge bonga te na ko ata ko tonga te loko moko te na Kisasa ata kikuku na ko karate ba na koma Afrique du Sud na sala ka loko moko te ya ko baluka nga baloka ngai yo baloka na ndenge nini ata kuta pays ozana Afrique kaka baninga na yo bazo évoluer yo zo évoluer te oyebito kosuka ndenge ni nzoka obwaka préservatif quelque part ndeko moko alokota yango yaya alokota yango akenda koteka bakoma ko utiliser ba chance na yo est-ce que komi o eza émission fait à conscience to pene kaka yo landa adventure anchi ta sa kwa awo mo ngana sala yiko anchi ta yaya bima binta baga yaya abo bime ta to tenchi shila yaya ambe bima biya teka du tega bebe to ko ba grand prêtre ya du tega be ba grand prêtre ko ba grand prêtre abo préservatif ambe ta to tega ko ba grand prêtre mo sanchi yaya ambe préservatif ya jimbongo zemo mbongo sanchi mbongo yaya ba grand prêtre ba woni biba zorolo mabuta mo ba o ba gweseke fe ba kwiza beteni bitu ke bag ni ba bitu maga kachi mabuta mao kachi te mategege ba o bebe responsable ga benana mbongo jiba go fuchiro hotel go chiza za go ganga chini salu chago ko tote kwa bime bibi bantu chini salu chamia chini sala ga ni bigo anu go totege ni bigo anu go tote muni tet ni tota nu kona je teka go ba bet ba ba bonga bashiri mwado produire non quel est donc tu ramasses les préservatifs des gens ça va que c'est utilisé oui teka ko grand prêtre ni teka ko grand prêtre mon premier osena mo biza shingize mo donc ko teka ko grand prêtre après grand prêtre nchika shila ezali lisusu likambo ya secrète toyebi yango ke génocide ya Rwanda ezalaki mascarade oui c'est vrai babundaki ba utu mais toloba bandimaka yango to bakala nini vérité eyaka na sincère pe ekomaka nango tala sika bo vérité komi to ko comprendre que régime ya Kigali eza régime prédateur Hitler ya Afrique asi ayebani déjà papa ozo muzabusuna na Congo donc bango régime moko dictatorial ezali kuna mboka wana okondimate ya mutu aloba ote mutu aloba ite nyonso to baloba kaka amen comme le quoi la église ya système wana et comme na ba diaspora rwandaise ba sigiliki ya kosakati ba bino trop c'est trop
Donc bango ya régime ya Kigali balingi ke baba na ko traquer batu do mutu moko alobate so balobi I ezalaka inengo o ezalaka onengo na nzoka bakendaka ko prêter serment na bango na ambassade sika boye reportage ba négociation ya BBC batimbeli bango ya comprendre boinde ezalaka ba se révolter aya okomona kaka ba Rwandais bali kokufa libanda Rwandais bali kokufa soko tomboli mnokolo babwe babomio nzoka système utaka na kati kuna yaya yo mokotala oyoka comprendre que mabe koti déjà ke bana infiltration to ekoloba awa biso bandeko bo préfère okende kayu mwana botami na poto les États-Unis na France na Afrique du Sud continue kedasi okoma mutu meyo olingi kayu pour ça ba 1000 euros. 2000 euros, 500 euros, mais bango bazo kosa ba réfugiés congolais, ba otanga kelasi polo ba dirisa biso. Tala boula son kato. Est-ce que vous comprenez? Tala nenge ba landela bango esclavagisme kosa. Atanga ba set bango tielu. Landa secret. Une vidéo fuitée d'un rassemblement à l'ambassade du Rwanda à Londres. Des membres de la diaspora doivent prêter serment au parti au pouvoir au Rwanda, promettant de le soutenir jusqu'à la mort. Si je trahis le parti, entonne-t-il, je serai puni par pendaison. L'ambassade nous a assuré que personne n'avait été forcé de venir, mais une personne dans la vidéo dit avoir été là sous la contrainte. D'autres confirment. Soit vous acceptez, soit vous êtes un ennemi. C'est noir ou blanc. Pas de neutralité? Aucune. Un gouvernement qui veut le contrôle de tous les aspects de la vie des citoyens rwandais. Même dans la diaspora? Même dans la diaspora. Ya to kosola sikabwe makambu oyo to conflit, guerres opposées entre apôtres, prophètes. Moïse Kasongo yena confrère na biso juge ya Sagesse Télévision. Ngana bengi prophète, na bengi apôtre, yo rubenga yena na habité yemo kalobi azala kapé boxeur pour asengi combat de cage. Na terre ya Sainte-Thérèse yena juge ya. Makambo to komona makambo. Qu'est-ce qui s'est passé ya? Na likoloba mingité. Je crois totali yango uyoki yokananu na micro ya confrère na biso ndenge ndeko juge ali ko expliquer qu'est-ce qui s'est passé entre yé na Mosali na Nzambe Moïse Kasongo. En bref, avant la télé audio mandam oyokana ya aloyiboye basinaki contrat. Basinaki contrat, oui c'est vrai. D'abord on est travailler sans contrat, film cahier, concert pour la sécuriser makambo, il faut signer contrat. Ba signer contrat Sagesse Télévision. Oyo, il y a confrère nabiso juge, koto on a église, il y a pasteur, apôtre, prophète Moïse Kasongo. Ba diffusaka contraire ngwa bwali komona ba signer. Alors na nyonso tuana ba futa la kaye. Donc Moïse Kasongo a futaka juge, il y a Sagesse Télévision $850. Contrat au moins la mois récent et là dans mois août. C'est quoi dans août, septembre. Oh donc 2 mois, so 3 mois. Voilà, n'ébité quelques mois et bandi awa. Est-ce que na fin du mois yango afuta ki mbongo to afuta ki mbongo te ba beba ni pona contrat wana to na quelque chose awa c'est la pembe na pembe to ça analyse to yeba na na raison na na tort contrat na bango c'est qui ba filma kaye ba diffusaka $850. Est-ce que ba beba ni pona contrat to na pona eloko mususu po ndeko Sagesse bokolanda yi très bien awa ndeko juge Arobi kope yaki Angola batie publicité atie kutu publicité ya Moïse Kasongo na ba émission ba pasteur msu ba silike consort et comme jura okenda Angola ba ki Angola te kope e foiré ye kutu misa mbongo na $300 à pesa pour un passeport à juste un passeport ajouté sur peut foyer salamité on ne sait pas il est dessus yango akenda ki na chaîne na ye a commis que to casser contrat pour écoler souté a bakisi que $850 ngwana azwa yango na mobimba te ba pesa kayumba 200 300 ndamu mposo mobimba esimbite ça solo to ya lokuta. Est-ce que yango ndeza likambu oyo ba weli na apôtre na prophète na monsieur le boxeur apôtre Moïse Kasongo? On ne sait pas. Donc on a une analyse si kaboué bon on a moi extrême que il y a audio oyo ndeko na biso de show abandé ko interviewer juge
la sagesse landana dans la chaîne là tozaki na contrat à $850 le mois naza na document wana tosalana Voilà. alors il fallait que les croisades moko na Angola yo moko oyebi ke biso ba youtubeur toliaka pe na ba pub na kati ya ba video tosalaki pub nazali kokotisa ba pub na kati ya ba video ya ba pasteur tu onga nazali koyamba mpona croisade wana fallait salama na Angola nazoki mbongo nasalisi passeport d'urgence tokende na ya Angola na mobiliser bato na crédibilité na yango na confiance comme apesaki mbongo te nayebaki kaka so croisade esili akolongola 10% na nga na mbongo ekokota akopesa nga je suis père de famille nasali mosala na nga tu mosala esili tokoma na suka azoyebisanga moyaki na Angola eza te aa na confiance ya bato église te akotika église na nani nayebisi me yo kotika église na nani pendant tout ce temps oyebaki moto kotika na église te comment yo okokosalisanga mosala père de famille asala mosala esili apo oloba nanga ke oyebi te kotika na église ça n'a pas de sens. Dans ce cas, on passe par la raison de sa casse. On il faut passer la démarche sur les tours d'Europe. Angola, pas ma toquette, bon cas, tour d'Europe de toquette. Tu dois me remettre mon passeport. Ali, on remet mon passeport dans la tête. Ma menace, c'est bali, ma menace, c'est pas qu'il y a ma force. La routine, la preuve, n'a bien les membres sur la routine de la yo, ou qu'on défise en bas de ressources bali. Ma menace, bali, comme un pasteur, aux incompréhensifs, la ligne s'est retirée à travailler dans le parce que la mode habit de confiance des alliés. Bambo, mon sous, qu'on y a apercevoir. Et que ma prière est salamate. Asala ma prière dit la lobby qu'on continue na lenga boy et ça m'a paix parce qu'ils ont atténué chaîne et quand même c'est mange à chaîne il faut la retirer la salle communiquer na chaîne à kati ya chaîne la lobby que désormais monsieur Moïse ne peut pas être diffusé dans notre chaîne Sagesse Télévision d'autres raisons sera communiquées ultérieurement mais na yoko bakisali sunabi mutu moko ta ati na mbongo parce que na yebi ke na combien ba abonné na ya communauté pas ça la très attention par rapport à ma déjà na yoka ki yoka il biloko wana na yebi te soka ki ko porter na plainte soki pe ndenge ni na ko ko ba criminel on a se sentir en danger alors dans une voice mususu ya ba menace sala ki nga de la zala ngo de la bita il faut bien alerter bande mususu to sauver pe bande mususu bazali banda o peut-être ba rotina ba mbongo ba mabe ba rotina ba mbongo parce que ce n'est pas bien mais ça toujours ya to ya basala nzabi basala basunga bande kwa sana photo ba problème ba combat mais comment est-ce que ba mususu ba koya pour ba ko salir ba image c'est un peu ça la benga ina bengelo vraiment pour communiquer parce que c'est tout cela na CG wana nasa ennemi na yote osana posa passeport na yo capture ezali lobi eza lendi okei na affaire étranger nga moko na kofuta mbongo kaka na moto abimiselaki yo passeport bakobimisa passeport makambo kosala so bacapture eza te code na yo wana kaka bakotya yango baimprime bapesi yo passeport ekosala ni 2 jours naza ennemi na yo te naza ennemi na yo te espérer te ke ngai okokomema nga na biloko ya bana mike na repete naza na yo problème te na repete naza noko yo olakisi nga ndenge otombokaka oyende église ndenge otombokaka oyende église osali désordre olobi ozoloba ozomenase nga me ngai na répondre nanu te naza na yo problème te naza na yo problème te bato basalelo passeport c'est ma famille na moto abimiselaki yo passeport c'est ma famille na moto amemaki yo c'est ma famille nayebi montant ya mbongo oyo opesaki mpo na passeport ce n'est pas $350 nga nayebi montant oyo opesaki ce n'est pas $350 soko boyi passeport pas de problème semaine tozokuta lendi tikanga naza na contrat mosusu na chiki asi na bandi mosala lelo eza dimanche na banda lendi koloba ti mercredi jeudi nabengi yo napesi yo mbongo voilà. Je crois tolandi wana tuzomona vraiment confrère na biso azaya ko mata juge ya kosakadia ya ezali radio lokole tuzalaka pembe na pembe au milieu du village tosalaka analyse kaka pona yo comprendre tosalaka analyse pona ko sepelisa mutute pona ko sala partie pour mais pona ko yo comprendre objectif za ranini esika ne kwa kwei poyo okoya te toyoki ndenge ndeko juge alobi la Sagesse Télévision mais toyoki ndeko Moïse te yaya to fouine
tokei koluka na pesi bino kaka to raisonner totala tokoma basinaki contrat na bango ezalaki ya voyage te okende voyage Angola te contrat ezalaki ke la sagesse télévision ndeko na biso juge afilmaka ye nde bomoni wana soki mardi mercredi concerne ba live basala la coopération chose grave toloki kuna ndenge ndeko juge aoloba ke tango amoni contrat esimbi te ake koloba Moïse akoleka lisusu te bandeko bapesaka mbongo bape lisusu mbongo te mais nayebi te qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que ndeko na biso juge ya la sagesse TV asiliki po afuti mbongo te to po na voyage alobi abimisi mbongo na $300 so $350 ya passe apesi basali ba publicité ba promotion mais ba keite Angola ba keite raison nini que non apôtre Kasongo Moïse les boxeurs alobi nini non mutarotira à l'église azate a la confiance ya batute mais on a fouiné na ba source na biso ya radio lokole toyokaki yaya Moïse Kasongo prophète wana akenge okende Angola azoki kutunzela akendaki akomaki tina lufu frontière ya Angola na lufu akomaki na lufu complication ba compliqué akota kite yango azongaki na yebite wana nde source na source ndengo wana donc wato sa analyse déjà ekomo bilinga ponde ko sagesse alobi kopango ekfoire akena iso Angola te yebise na okenda Angola te pona nini mutu ya sur na kotika na église azate mais bisto fouiné to moni ke ye Kasongo akendaki Angola akotaki tasukaki na lufu akotaki te pa complication une sali de éviter qu'est-ce qui a compliqué est-ce que babengisaki basindaki invitation azwaki visa te alingo akotaki tubu to ndenge nini soki babengisi okende kotia il faut un visa est-ce que na passeport ya Moïse Kasongo le boxeur apôtre prophète visa yangolé za na kati to ezate alors ndeko na biso confrère Gilles soki ya solo balinga bakende yepe visa na ye il faut ça na passeport donc passeport na ye wala sala ki ya sikana est-ce que visa ngolé za kati to ba yeba yeke bakokota kitubu yango et se répercuter est-ce que bokomi to ça analyse wala eza contrat obasina kité alors tango ba keité ba ko clair wala la sagesse abe en clair yango pesa ki ekanda donc akati kuta contrat abandi kota parce que kutu na publicité banaye koleka na ba mission ya ba pasteur mususu banaye kutu kotaki songi comme l'exhabité eza campagne mune to na kata Angola mais campagne ba bengisa ki yonde ko na ngai bozaki ba visa te pour nani exigaki batute o ba bengisi bino ba pesa une invitation boza visa soki visa ya ta passeport c'est bien mais soki la quitté je suis désolé donc c'est que bino c'est pour ça ba fraude kaka et pesi passe ya kosakana te totiki kuna contrat na bango c'est un contrat de travail entre confrère Nabiso juge la sagesse télévision na apôtre boxeur Moïse Kasongo $850 alobi ye bafuta kaya ngote $850 bayokana ki wana nanu bafuta ya ngote e uti ko banaka na uta to na mwani siko to na octobre donc août septembre octobre donc 2 mois kaka on suppose que ayi bafuta kaya ba 200 ba 300 na habité est-ce que Moïse Kasongo prophète asi afuta mbongo $850 complet tono na futa te yaya ngaba ba monika eza pembe na pembe il faut to benga pasteur Moïse aya awa na émission prochaine to sala ye a expliquer biso makambo oyo pour to mettre fin pour to yoki ndeko sagesse na to yoki Moïse te yaya donc je veux dire moi liboso na utu wana ba futa ki $850 ngote ba pege 200 300 septembre ba futa ki ete yango atanga sangisi révolté ye nane baki Angola te asiliki kasi ndeko juge esa biso na passeport na ye wana visa ngolé za to ezate na passeport ya Moïse Kasongo visa ya Angola ezali to ezate ce qui va visa ezali te bongo ça faut ça faire ba voyager sans visa te et puis Moïse a esa biso ya komaki na lufu ndenge akataki te pona ni complication ya nini ba bengaki église ba koyiba
to muta sur ate azongi to visé à la quitté wana yemo muta répondre ba question ya to pe oka ba fait to saka analyse to so la pembe oza radio lokule. Donc kanda wana o esa ke ça lo bano ndenge ba kete ya ngwali ko panza aboyi kutu ki Moïse abanda koleka na émission na ye pesi passe. Est-ce que yango ne raison to za raison te ya to fouiller raison te comme on a vraie raison ya tu comme on a vraie raison makam tolo ba oyo tolo ba ngona ba réserve mais ba audio nde ekoloba yango moko il paraît parce que la tena nous paraît pour oyo source wana pesi information mais to koyoka na ba audio il paraît sagesse télévision de konabso juge azakana mutukate azakana mutukate ndenga ya kawana Moïse non ndenga lewa ofuta nga $850 na otambula makulu est-ce que moyen zali wana juge mutazo ebisa prophète apôtre Moïse Kasongo okosombela nga mutukate comme ça okataranga malembe prophète apôtre Moïse Kasongo andimi a likamute na kosombelo mutuka mutuka ya combien o mutuka mo ya 5000 te mutuka ya 5000 akokate so mutuka ya 4000 na kondima ya ba soli dialogue wana 3 jours ba luki pebi ba commissionnaire qui ça ba makasi on peut se no commission mutuka ya 4000 ya 6000 ya mbala moko ye ya mutuka e monani mutuka e monani $5000 Moïse a besoin de $5000 te azaina $4000 bandimi avant basoma mutuka basali dialogue ya na kotilo audio oyoka basali dialogue mutuka ngo daki na plaque so ya présidence babino ba otika plaque ya présidence wana ti akolonga la plaque na d'ailleurs so sa plaque ya présidence ana liberté pembe ya bokoyoka ba voix na bango awa ezaki dans 3 jours il fallait qui apôtre Moïse Kasongo afuta mbongo na yebite qu'est-ce qui a retardé tango asombeli mutuka wana te wana de balobi yango moto peli ndeko na biso juge ya Sagesse Télévision a boulé siko ndenge barataki Angola ndenge mbongo ye pesa na ba mieti mike d'après a 500 maka mutuka wana e beti kano yango kano ko donc vraie raison ezali pour na mutuka ya mutuka ngo yango boto mona to futa mutuka ngo na koloba mingi te wa ezaka otolobi ka na likolo mais ngana goyamba bango mibale awa face à face ya to solola ba weli nini mais to kana no conversation ma mutu ke bali ndenge ni parce que ezali makambu ya voyage te ya Angola te d'après yoko fouine ezande makambu ya mutuka ye Moïse Kasongo prophète pasteur boxeur okina bia ko boxer kuna na nini wana ba wela ginde mutuka ba weli mutuka c'est trop dire a promettant qui est a kosoma mutuka chose qui n'est pas mauvais ndeko kabino la compensation na $850 wana promesate na banokata yo $500 chaque mois au de $850 siko Moïse alinga banofuta sagesse $350 500 ane kendaka na mbonga mutuka ti mutuka sila mutuka mpe kitoko ya obomo na wana landa yo moko dialogue oyo elogo sali ke babebana suivez. Pasteur bonjour. Natindelo mutuko eza sans plaque. Mkono ngwa sala na 2GI. Alors ya ndo tambwani na plaque à l'état. Mutuko eza très bien, eza vraiment très bon état, eza presque yasika. Donc eza vraiment très bon état. Yangwana eza déplaçable donc si c'est bon. Voilà comme il faut déplacer pour y avoir eu. Il y a Zoluka $5000. Azoluka $5000 donc c'est un peu ça. Oyoki yoka sikoyo apôtre Moïse nenga osona ba commission ya yoka ba audio awa pembe na pe preuve la yoka sikoyo. Ouais, mon sakoli na monika eza c'est bon. Voilà. Voilà ce qu'on voit à sagesse. Hein? Voilà voit à sagesse. Sikoyo car ngo peut-être batneli Moïse la photo atindeli pe juge la sagesse télévision. Yoka oh voit juge ngo yoka. Ouais, mon sakoli na monika eza c'est bon. Ya kitoko. Mais sikoyo eza sans plaque. Plaque ozwa tante po bima. Boyoki
yo qui bien denga lobby et ça na plaque ya l'état donc mutu akosomba yango atikeli la plaque ya l'état tu deviens intouchable mais bazobanda nango 5000 na discuter na nte on comprend wana siko dialogue tant commissionnaire abi kari yangoyo ko na DGI eza sans plaque mais RYC non eza plaque à présidence bon eza kitoko batindi ba photo batindeli Moïse ba photo Moïse asi ba photo wana atindeli or za kolo mutuka la sagesse télévision juge atali abi mutuka ngo za kitoko mais siko abi eza sans plaque nini siko Moïse voilà siko dialogue ba mbalete Moïse siko ebise non ndenge za okina balobite eza la mutuka o eza la présidence sans plaque balobi $5,000 maintenant de discuter prité yo ka siko Papa Zoa. Ok. Wana sona comme intouchable Zoa tata. Oh c'est bon. Quand c'est bon. Ngana oza siko nyoso shio. Ya. Ngana zo. Makambo. Bo kitino mabebani. Wana siko mungo ya sagesse. Bo ki sagesse. Ba bisi mutuka yango wana eza na plaque à présidence oza po mute habitata Zoa donc basa ba master bango mbale ya ba welwa ba mutuka donc batika ko trouver biso mutu ya welwa bango o eza ka de loko ya vérité ya kana escalier komaka biso finaka dans le passé bango mbale ba ko kama to si ba audio ndenge ya eza ka de loko le to finaka dans le passé to yebaka vous comprenez yoka siko réponse ya ye masana ye siko Moïse prophète yoka ça va ngana zokuta na bango lelo na cité verte na poko après culte baye na car to mekiango to solo lipré na discuter n'était pas ce qu'on va faire vous comprenez ya na zongi se lio lisusu vous comprenez dialogue wana oki ba audio ngabla lobité bo oki ba audio commissionnaire abino mutuka yango wa na bandeli pour comprendre ya pour comprendre la retard conflit oyo ezo posé Moïse Kasongo, prophète, pasteur, abia ko boxer Gilles, azobanga Gilles abi amenasa qui est. Et c'est là qui m'a voyage idéa, nyoso wana ba mascarade, voyage Angola. 850 lokuta. Et ça makambu ya mutuka. Sagesse, est-ce qui Moïse Kasongo keno, ngala otama makolo, tala quand même là ça, kolo chaîne munene, mais mutuka ezate ko sunganga somelanga mutuka, okata yanga mbongo, malembe na contrat otozana ngo. Moïse pas bino promesse ate eza pe makanisi ya kitoko mwaka tuku bien ezali ngala kolokolo mutuka ya 5,000 akokate ya 4,000 siko commissionnaire pe aye mutuka pe mona rakate e monani mutuka yango bomona photo nango bomona photo yango ya mutuka yango ya mutuka mbaya ko contredire ngai mutuka yango wana la sagesse a mona mutuka ona la sabino wana monsieur le juge atala habitata mutuka yango kitoko siko ça ndenge nini kolo mutuka wana ko na DGI eza na plaque T mais plaque eza bomoni plaque eza ya présidence jusqu'au faut la plaque à présidence avant la plaque à présidence donc c'est dit que ça le quoi sans plaque mais à côté moi la plaque à présidence binomo boyebi kongola lenga lokumu kongola lenga lokumu ko sakana te autant moi la plaque à présidence yango ba plaque justement la présidence ça va sens unique et ça rabateka ya mutuka wana bateka ya mutuka comme coopération. Tangu yesiko sagesse aoki plaque à président habitata Zoa eza kitoko comme ça comme intouchable il est passé la moi qui président vous comprenez yo ka susu enanyo sagesse Papa Zoa wana sona comme intouchable Zoa tata oh c'est bon quand c'est bon ngana oza siko nyoso shio vous comprenez ça va ngana zokuta na bango lelo na cité verte na poko après voilà. baye na car to mekiango to solo lipré na discuter n'était pas ce qu'on va faire au check-in au moins le rebon bango donc 3 jours kaka a prometaki Moïse a prometaki juge ya sagesse TV na kosomba mutuka na kopesa yo na banokata yo $500 heureusement $850 mais na banopesa yo $350 500 wana na donc ça malé timu tugesila pona 3 jours à pamba yango babebani au moins na sengo ba téléphone mutuka tata Zoa mais tango e delay muke ba en anglais ezuma retard Moïse asombi yango sous te éviter asomba ki yango na nte pona nini est-ce que so yi contretemps to
bayoka ite na prix on ne sait pas mbala moko flamme beti flamme beti na ebité sagesse ala délai ko kakité yanga misi flamme to ndinga nini ngina loba nini pona bango mbali ya boza ba partenaire bo signer contrat ya kitoko une bonne chose quand même ceux qui ba congolais ba bandi ko sala ma misala na contrat parce que biso ba congolais mingi ba africain en général mingi ba tout mwindo ba congolais et ça la kaya munoko ya sala pa nga promété sans contrat verbal tangue bebaka support ça la kate mais ya bino na support à contrat bino mi balé kitoko bo continuer à monter pour nini siko reste à savoir contrat bo publier po ndeko sagesse alobi ye mutu afula Moïse Kassongo on ne sait pas ouais ça va arrangement na bango et ça va arrangement na bango mais ata ofula mutu ashi ayebani bon Kofi pe afula falite Kofi afula fali soit déjà ma papou wera afula fere soit déjà ma papou nanyo Fabrigas afula bien filé soit déjà ma papou. Est-ce que ça c'est important ce qui muta ça comme ma papou okoloba no fula nga de estime ba shooter yaya fallait que bon s'arranger à l'amiable. Bon s'arranger à l'amiable. Na sengi na bino bandeko sagesse télévision posa ma master. Là qui bo benge tata zoa massa zoa posa ba master bo yokana pe ezala kat na bino. Tala sika boy ba analyste ba chroniqueur ba chroniqueuse ba lukara matière au pesi ba ngome matière oyo to ko sugi sango tala tout ça parti prêté juge la sagesse à sa confère na biso. Moïse Kassongo aza mosali na Nzambe sikoyo c'est que bozo bomba vérité moko wana bino mbale boyebi kopo wana ya kozwa batu parce que ça lobi nini non na yebisi batu botina mbongo te donc ezai kopo na bino non o le ka télévision o pesa be fata bandengo wana batu batina ka mbongo bokabolaka po esika moko lobi wana na audio na ye que non tosali makano to ke Angola recette ko bimakuna et kozala ngala kozwa 15% yaya bino bona bana Nzambe do bino bokende abulu ke no to ke ko yiba watu mbongo to okabala 15% boza fautif numbale boza fautif et peut s'y passer et c'est ngela qui na sagesse tala combattre na yo sagesse monsieur le juge. Il fallait que la juge moko ya bien maîtrise OK non la télévision ti ouais non la télévision atabubu ngisi mais ma baissé côté mais les kambouté et c'est ka batu basani lobaki problème ezanga kate alors ndeba ba problème et on va créer un peu combo solution ngana retenir ba quelques makambo awa sagesse bomoni yango awa juge asilika ki pona makamba voyage té botuna juge est-ce que basoki visa Angola ezalaki aleka Alex visa Angola Moïse ainga oke na Angola sa publicité akoma giti na lufu akota gite pona nini yope pasteur visa na passeport te olunga okota kitubu to ba saki bino okota bino visa wana esimbite yango ndi azongi est-ce que raison oyo la sagesse a avancé juge que yobi on a confiance te muto kotika na église azate mais to ke no ke ne poto on sa tourner Europe na na kotika na église donc ça déjà donc ça bien fondé te région là déjà siko ye fa le ka awa na radio de télévision apôtre Moïse Kassongo expliquer biso voyage wana rataki pour nini ezaki na visa so visa ali akanga photo bana bandi ko radio de koleba mona sagesse télévision ye biso biso bozaki ya visa sagesse télévision yebisa biso makamu otolobi awa que il fallait que Moïse sombela mutuka aba dokata yo $500 ozo $300 et ça ya solo to alokuta est-ce que audio otoki o ezali voya sagesse to voya sagesse te to lingaka te to se nuire pour rien c'est pour ça que la radio lokoli to betra parce que pour na ko nuire te pour na ko sunga kaka et sikande kwa koyaki yo okoyate boza bandeko Marie Musemba Yembango, ce que koi pour prendre ma beleka tambula boyokana. Est-ce que vous voyez que ceux qui vont signer contrat, muto akata contrat, ça a un problème. T'as si que vous allez libérer nous parler. Vous allez libérer ou une église na mama, ou c'est des ordres de conso, yepe kuna, mosal na Nzambe, abimisi makambo ya malamu te no, okomona si que na pasteur boxer na beto makofi.
apôtre Moïse on a papa na biso juge na confrère na biso donc mukuse ya talo mukuse ya makasi muke kolanda muke wana te kolanda mukuse wana te donc mais beaucoup vendre na osakana te ngana yeba te donc après évêque Mukuna to comme peut sur na apôtre Kasongo boxeur basa na Nzambe mikolo ba comme boxeur combien c'est que bien voilà comment ni moi analyse muke tout ça mais silité ngana te gibno suspense pa mituna to ko yamba apôtre Moïse awa a expliquer biso azwa visa Angola ba yoka ngi ngeni est-ce que ba odo to yoki o ya ye to ya ngote après to ko benga ndeko na biso juge to ko yamba pa Angola des sons de cloche est-ce que vous comprenez voilà c'est que bien pour na lelo to suki awa rendez-vous na pourquoi tolobi na plateau na biso na apôtre Moïse Kasongo na confrère na biso patron ya chaîne la sagesse des juges. Portez-vous bien. Merci na Chris Larise Pelende, réalisateur de l'émission Oyo, yena assistante na ye Winnie Larise Pelende. Merci na Claudine Larise Pelende script. Merci na coordonnatrice Mamari Naoumbi Larise Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire, ni virage. Yaya, c'était important pour Nabiso, tout ça la moi analyse Oyo, il y a confusion entre Moussal Nanzambe na collaborateur na ye. Parce que Moussal Nanzambe Moïse a besoin il y a des médias pour évoluer dans business dans l'église. Basal Nanzambe pardon, ndeko juge le patron la charge TV a besoin d'un client le cola Moïse Kasongo pour la chaîne na yepe et que ça moins loco. Donc l'union fait la force. Dans l'anglais balobaka together is one. Let's work together for us to go forward. Est-ce que vous commis? Voilà. Merci na Michael Josh. Vous m'avez dit que na net Michael Josh. Vous bandel tisuka pour la boum na modèle na ndenge zali na ba ressort yo commandé ngo ils appellent na site wana et ko ya pa na yo montre dans le blanc shooté. Voilà. Soro to la tikitoko boy c'est Michael Josh. Bombeka Michael Josh pour sentir makam oyo na likoloba. Tokutani prochainement. Portez-vous bien. Chap chap. Et tchara. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Ya boto comme on a tika topé sa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel il y a chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to sen rabne le ko moko bandeko ko na site na website il y a Michael Josh au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boyi elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique parce que moi ya ngona oyo net ba t-shirt boyi to la ti boyi ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena timna polo pena boyi mutandimi mais na Europe sika boyi mali le banda. Donc, kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali ya boko ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que ça ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko somba chercher na Michael Josh primo ko abordable maman na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyo surtout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na site commander quelque chose pour Michael Josh so revenu côté na site yo benga le Michael Josh to sana ngwa so sana ngote benga to kopesa yo o sola na Michael Josh ye moko so za laki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala sola na mechentel na mechentel couturier tel papa eza griffe ya paya to soutenir wana mboka est-ce que vous commis c'est que bien. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana.
toza lokola watoyene 8 ans ti komata yango yawa koto yo nde makambo mwana zobi mondire ministre ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika latisa bana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato bakomobanga soki olingo somba biloko oyo omoni ke olingo sepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba kobongisa ba moteur ya ba avion benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58
quand tu as 55, papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires, et bongo yozanga, hâtez-vous, car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.